C'est un mois site. Tangande na ça. Talangande na ça. Libumo ezate. Masoko ezate na plat. Ni mobana za la plat. Yaza masoko minene makolo X. Hein? Libumo munene. Te forme physique. Te nzamba ko sala mutu bongo te. Nzamba ko sala mubopo na sala bongo te. Ezake, ce sont des PD. Kosekate Kevin. C'est un PD. Un esprit à banami. On a besoin de petit nanga. Mambuta lobi wana. Eza onga na yaki kolobati. Ngana ye po. Te yaya. Côté Fali, Michel, un grand Michel aura fallu côté imbécile, côté bandenge. Oui, oui. La traité imbécile pour tinda batu ba finga kofi. Au moins yaya moko boza na benabe. Allo ba ne pe place batu baza mais au moins benabe yaya wana. Ayoka pas si côté moko boye. Ayoka pas si ta musuko leka pas sur maman va bota. Quand on a soin tout à yaya, on a pena yaya, na te ko yaya moko boye, na pena tam sous double sexe. Il va faire na biso boketu. Na pena yaya pena sexe moko. Double sexe. C'est pas double sexe mais belé. Au moins yam so tam na ti pantalon mais ah yaya te. Ah moi si. Aka ça na deux choses. Nene écoute ane sko na TV akomi ko boya ba leader na biso ya Congo. Na oba kufa na oba vivant mwana wana wese te mwana aza wese a wese aza bena wese oba wese ki sensukuna ebimisa tofina pe fallait afanda na te va lobelanga na senga fali 10 fois te 5 fois te take congolais na eda fali ko leka ye yako ede fali loko langa ki omona bomisi mama na ye na ba sale je ba mbongo salité ba peso sale savoir que pesi mama kufi voilà charge à famille Talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka adult différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi le votre Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir, notamment nombreux qui nous suivent en SNET. Merci à nos fidèles partenaires, merci à 100% polémique, merci à Congo Yake News, merci à la bande de Cognos, parce que vous avez confiance, peut fêter dans votre salle académique. Plus particulièrement, je dois dire un grand merci comme ça au boss Jora Simoni, merci à madame Karine Kolomoni, merci comme ça à mon vieux Pichung Gitouka, en plus à Paris, merci à Jojongo Ndaimen, bourgeois homme avantageuse, et puis merci à la bande de Koba, belé partout dans le monde, au bateau et surtout là, déjà dans le maman côté à Chine, l'agence ADBM Service, c'est pas ya papa Adolphe, bah solution à Kitoko. Déjà pour l'expédition à bas conteneur, à bino, bas colis, à bino, toutes sortes de biloko, articles nions sur le lignon sur eux, déjà dans la Chine, Toko, à Kinshasa, agence des assez moko, ADBM Service également, bandeko, on a besoin de Kinshasa, biloko donc à Kin et comme à la Chine, donc agence des agarres moko, fiabilité, crédibilité, surtout rapidité dans le cas de ADBM Service, penza et pas papa Adolphe, bah solution à Malam Yangoan et puis phone
Fondation Boss Lady Aziza Riziki, Mama ni Mama, donc voilà, bien. Puis là, je dis un grand merci comme ça. La bande de connaissances par l'Arabie, et puis là, nous disons un bon retour. La dialogue avec Carbi, Azaki, Nangambu, au Congo central, déjà, dans le cas de Kinshasa, pour nous faire des salles, surtout pour nous former, informer, pour divertir, en Arabie, on va parler, pour les Arabes, au moment où nous sommes là, tout le bien, en ce qui concerne les actualités. Puis là, Toroté m'a déjà, parce que c'est un événement, un grand événement où ils allaient le 24 juin prochain faire égo là aux concert. Il y a mon maman événement dans le stade de Martin, donc il y a ma famille où ils allaient déjà Makambo. Et si bah nous savons parce qu'on a vu les collaborateurs de l'artiste qui ont raconté Bandeko bah ça la promotion de marketing déjà un concert voilà un grand concert au tout le monde qui Christian Ingali tout le monde qui Batresi et les Bandeko bah rapena proche à faire égo là déjà bah Koutagina équipe au bah Rosalawana pour la promotion puis bah fiche aux alliés provisoires les alliés sur terrain déjà par rapport il y a des Maramongo les alliés puis lobby qui est sorti officiel il y a audio déjà par rapport à la chanson au faire égo là celle là qui bah FRDC bah force la mission beaucoup bazo bungela pour na écolo et puis la chanson est déjà disponible et puis là to meka gosola mo masolo ebele mais là profiter ma pema moké dans le Cameroun est Alexis Oué tu vois chef de guerre à Bavaria et puis côté Liverpool avec sniper à Bakoula qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux ni peso ils ont non sa bandeko et donc on est ça que entre bango débat temps on se comprendre et pourquoi pas ko kenango na ndenge zo kene parce que tout le monde va proposer de déplacer moi moké et là on est comme ça bon là bako bazo comme Marawana to me rappelle qu'on échanger déjà je suis là avec Liverpool Jenga qui est un sniper et puis moi quoi il y a bateau ba défendre à faire ego là et puis là le ba na présenter déjà Zali Gaulois neto vidéo yambalelo to me kapena ko sur net ba soki et là on y est au marché tena ndeko na Alexis Oué tu vois depuis congolais locaux là et tout le monde qui veut bien Michel Salamaki par rapport à Maramo ya bongo dialogue avec Carbine parce que toujours parler presque à l'engagement quoi toujours déjà notre invité qui est Liverpool Jenga ou là télé monsieur Kimono na invité interview des années bonjour Liverpool bonjour ndeko na ngai Kevin international journaliste moi à Doua et Zatanayo profiter na tanayo ningo sa musala pour ça musano kitoko ngave na tala rayo na mona rayo okende bien aux appels net okende kitoko félicitations na yona na chaîne na biso ningepe bosa musala kitoko bino na ba cameraman ba monteur ba réalisateur ba tout bosa musala kitoko félicitations na faire rigola Nika Boronina le padre Jésus de Nias moto yamba musique ya Congo pas jouer na biso tout banda Grand Calais ti na patrie de Cam pas jouer na biso faire rigola le padre Nika Boronina o a signé stade de Martyrs ça cadeau faire appeler biso pour tous les peuples congolais pour tous les à mourir à la bonne musique. Tout coup, on a le 24 juin, le stade des Martyrs. Mouvement Nabino Jet Set, Oe Kamba Marana, Ferrego, la chef de l'administration, DG Polo. Déjà, ça, Moussa, petit boto, on a Tricia, les Abavines, Christian Nali. Maman Laurent tendance pour que Moussa les Kende, li bosope li kolo. Toi, côté Poto, vient de Picasso Mayambo, vient de Bera de Poste Zamunda, moi, la maman Dorothée Ferrena, papa sous les Bangala dans la Suisse, il y a général Fiskelele, tout. Bolinga faire ego la Nika Boronina les padres rendez-vous à Moko dynastie volume 2 encore on va dans c'est la trop et quand ici ba problème ba mission comme Goloba et belé donc j'ai bien j'ai kitoko mambo kende vraiment kitoko en forme pour pas perdre sur le lobby Kambu ba tout ba yo ka rappelle to salé yango avantage à faire ego la yango o ya motu ezaka qui rendez-vous le 24 juin au stade des Martyrs moto azangate rendez-vous n'est pas manqué solution à musique à Congo. Nandenge ke so faire bêtise là qui me côté na mboka. Qui me côté na mboka bon moi son bon spectacle lumière chorégraphie danse et chant. On te dit qui me côté na mboka. Pour ya moto yambo. Ada puissant, ada kilo na musique à Congo. Car on habite depuis Grand Calais. Ti Patrick de Cam, sniper congolais musique à Congo. Ferré. Les padres, pas jouer à moto à Mboka. Donc, moto a contredit, bisous comme tu Ferré, Azate, Siko. Pour ça, tu as les bisous, au comparant à au comparant à l'album, il y a Nan. Il va chanter de bien à terre. Oh, va chanter de bien, mais chez les j'ai mindé les amouqués. Il y a des étrangers amouqués. Tout cela bien, des Roland. Ma chanson est ébélée. Mais, tu vas intervenir dans la vidéo où il y a des artistes congolais. Il y a fait les amis les Canadiens, les Chinois. Faire a joué monopole, il a géré si pour les premiers. Ils ont sali
ta mususu yo ane on koza distrait na cours moko boye mona masano yo même tanga chiki makasi ebi mata mususu ane on ma casse na mathématiques mais ya mo ma casse na géographie au mona abattre record na cours en géographie OK yo muto mathématiques au kwei donc on a mis to batu oyo bakase faire kwei monde ce qu'on tamba relever défi na bango le faire commis au sommet le faire commis na likolo au top muto olobaso azate muto ya tuna azate ba comme si on changer discours oh bizarre bien on nzembo affaire on a lingaka ngo oh Zazou peut un grand champ on m'a beaucoup pamba pe souka la champ mais avant bon le barabon te pona ni pona to baniga mutu soki a souffrir bino boye épingler mama bebo tie soki masakama bien ça la misko c'est la trop vraiment on a faire seulement mama bien ba diverser la faire ba lo bango en tout cas merci na papa Hervé merci l'équipe technique tout au travail la faire ego la poto na Afrique en tout cas beau kende bien beau qui na bien là maintenant Liverpool en tout cas félicitations surtout maman Sanabiso et qui rebeti Nzembo wana ba Angile bana maman Sanabiso Angile wa beti Nzembo et qui na ba na gisoki ba DJ câble na olinga bino mingi na Angile wana poto za na Angile pour la mobilisation le bina zalaki ne lenge sa makala bumbu c'est lemba pour la mobilisation nga moko makala bumbu na gérer lenge sana tout dès qui mono na moi batu fanfare na biso le bina bouger kuna pour na boya ki na ekota caméra ça veut dire que na pena dans na zoom monopole pour nga na sankaraté tout cela te na oya non siko te na yebi na sankaraté na mosaka te ba lâche ba hypocrite na ça ba vérité te baza ba lâche ba hypocrite na nenga wenge pour na défendre wenge mo na muke na kenda pe potote na liaka nimbonga vejibe nimbonga vewera nimbongo mais ba ba liaka mbongo na bango mais baza so mutaleki na teva boyi wera aboyi jibe bomeli mungongo to sola bien nga la Liverpool les combattants les snipers pas comme les autres na banga mutute na Congolais de père et de mère na mboka na ngado 100 francs ba 100 francs donc on a mobilisé ba toi kimbanté que toi ki na Njil masa na ngai Mathieu Boncho merci ninga tambusaki Miko Balader na Njil wana ba na Njil ba yoki na moto ke mbule beta mais to pour la ba to landa biso na ndeko na ngako kikilolo merci pour na boulot pour na faire rigola OK boulot qui est bien tozara uniquement na rendez-vous moko les 24 juin OK tozawana voilà Liverpool déjà côté à Bagolois mobilisation ça en ndenge nini ko ba billet ba réserver ba billet parce que jusque là déjà lien bimaki ko ba réserver ba billet est-ce que réservation yo ça la mapenza et ça la réservation de billet déjà là la pongi ba 10 000 billets oui je te jure yo qui était société moko ya ba chinois ba sombi soki 30 000 billets to sauf 20 000 billets société moko ba chinois lelo to teka billet na 3 systèmes na 3 volets billet na biso normal batu na biso population oya ba makala oya ba selemba ou ko bioto utaki lobi oya ngaba oya yolo oyo ya mbudi oyo ya malweka ya kaluka ya sangamamba ya boadi ba somba billet na 3000 francs congolais OK toza susu na billet ya classe oyo bato balingake bazala pe na niveau na bango OK ezana $100 OK ben bato wana ti bato ya mbongo wana o bolinga faire rigola ba ngabaza na classe moko boye na niveau na bango soto eli susu na bato sko bana mikila libanda o ba ko ata musuko déplacer te ba talango kaka na streaming ça fait $5 bato ba Thaïlande Singapour Bangladesh Corée du Nord Corée du Sud o ba on musuko position oyate bato ya Australie batu ya Madagascar na Afrique ba pays na moi si ba Soudan ko côté bandeko na biso baza ba souffrir na ba guerre le biso côté papa lekaki bato ba Togo pe baza mo musika Benin tamusu ba oyate po bangola ba Bwaza ba Zambie ba Tanzanie ba Kenya ezawa ba royana tanga bato ba musika toutes les populations ya Afrique na monde au ba vidéo à concert à faire na streaming c'est $5 pour direct à Facebook il y a différent na direct à streaming différence c'est ça pour traitement Facebook pe bina trop tant super pour Congo peut prompt connexion webi ya on a fait rigoler changer système a ko sala ndemo na bandeko na été bandeko ne basalaki me faire ko sala ndemo pe na bangote wenge pe betaki to kotaki atwagi ngako na kota concert à wenge na même na connexion te
Wenge, grand Wenge, beta tout ba giso net africain ndezaki na temps. Biso ba tout ça la Orange, Bertel, Vodacom, tu as un problème. Non, c'est fréquent parce que les lots ba conseil en mingi on a minene wana izalaka so bokoti, au mona ke na kati ya Stade Martyr moi ralentir moi connexion comme moi connexion comme j'ai mon faire rigolo la facilité biso. Mais liko bateke bato ba tala bongo ndé stade rotonda te pour stade des KO qu'il plaît qu'il neige stade wana et zalaka KO. Pour partout au tambour lobi na tamboli moi wana bato ba toko ya stade rotonda donc congolais Kinois, bana posa ba mona faire rigolo na événement na on a Martyr ndenga la kaki biso le 24 juin malgré ba lo bébélé. Mais concert ça. Pourquoi le coût ya billet na 3000 francs tout le monde pas de comme sous ko le tu as 5000 francs aki ba fait na biso ya Wenge et puis côté fallait pas na 2500. Pourquoi on dépenser fallu na moi 5000 na moi 500 francs là. Bon, to sara ma ndenge mo tena bato et lo bien de konanga Kevin to sa ma ndemo na falité na hérité na ba grand frère pe ya Wenge te ba grand frère Wenge ça combien 5000. 5000. Biso to mona to 5000 on dit to sa ma ndemo na Wenge. Yango faire atira 3000 donc allons li 2000 oya Wenge abati 500 na oya bande ko ne fali na hérité. OK. Point barre. Tu suis na biso wana. Après tu tira $100 na $5 na streaming. Point barre tu suis qui wana. Tu montes que tout ça les gars qu'il faut faire à Mukolo, faire robeta ndemo héritier te na falité. Faut voir ça na moins excédent que bango. Donc moi primo ko ya likolo mais abordable. Primo ko likolo mais 500 francs 3000 déjà j'attends habillé. 3000 d'amour tout habillé na 3000 na 2000 à rien stade. Voilà. Liverpool Gentna. Je crois on a vu la vidéo. Donc on a vu le monsieur Christian Ingali, on a montré la proche collaborateur à Ferrego là, on a vu la vidéo pour l'instant promotion et concert est banni officiellement le bakia. Mais apparemment autant la terre on dirait bien communicateur à Ferrego là tout bandeko ba rapproche à Ferrego on dirait aux ans moi distrait les cas bon c'est basé en ba game c'est basé dans ba dossier moi botam monsieur qui s'occupe dans ma stade de Martyr té dans le terrain ma ngezale té wana zande batu ba loba batu wana bazabi sauter so landi netinga depuis to banda promotion de banda on a décembre bi tant ba la biso bana na décembre on le c'est pas dans la kaka déjà programme à stade de Martyr en décembre à la kaka jour et date na mois tout ça na mois pardon na mois stade des Alliés na mois de décembre il y a année 2022 to banda da promotion c'est la banda promotion déjà kala dans le blada stade de Martyr non ba yote mais dans l'ensemble c'est dans l'ensemble kasi mutu ça la makambu na ye netingai na lobaki na sa promotion stade na recadrer pe bato ba recadrer biso na lobaki wana ngai tete tak sniper ba gaulois donc na ye awa pour la promotion stade de Martyr na bato ba ya ko finga faire to ba musicien oyo baza ba ndeko ya faire ba betaka na faire musique na Congo ngata na za combattant ya république na recadrer bango puis na osala ngo na sa promotion stade na recadrer pe ba adversaire na biso na osala ngo na habiter na campagne ya bandeko na misu soki pe bango ba osala boneti nga vraiment na bosser dire na mambasta pour be mission na ngeza wana mais mission na ngeza nde ba mo ni na défendre stade de Martyr na défendre na faire rigola eza pour to ça ma belema eza eza donc te bisi batu boza distraité et lui ko bateke soki bona fête chez bino ba ko menacer papa na auto cousin na yo botika mutu na bima bongo jamais net na culture na biso ya Congo sala maté te moi quand tu pas ko lokolo za la paix moi fui pesa na ngo eza na ba kara na pe koma na ya somme za motiver plus que non atteindre objectif mo bo ko beta bima msuka mais na distraction te biso nde boloba stade de Martyr eza objectif au lelo. Et ça déjà bien réussi. Stade wane ko tonda nango yaya. Ça démarre. Stade ko tonda et zelo ko muke pas faire ça la mesure à bouchon, je te jure mon Dieu. Je te jure mon gars, nzamba yo kanga. To lo ba pamba te net singa fina na lo ba pamba te. Na bi ke so stade wana. Et sili biso mto lo bato. OK. Donc stade na mesure à bouchon. Ya bokela nga bouchon. Et stade na mesure à bouchon. Maman na bouchon, bo bouchon. Maman na bouchon ko pas que stade na mesure ya bouchon. Bouchon yango stade na mesure à bouchon. N'importe quel bouchon. Oh bouchon ya masanga. Bouchon ya milanga ya baji, bouchon ya milanga ya bidon 25 litres, bouchon ba tourner ba mai. Biso stade ya mesure wana. Donc tout ça ben après ya ko remplir ango. Et ça il a été auto équipé mama ba tout était.
musique ya Congo tambola bongo oh tout au ça les a pour na stade ninga bango pe ba occuper biso da pour na stade donc tout ça pena fouet to adu to sala ngona mayele belé pour to bi stade na ekotonda ya ekotonda nango mais vu que le stade ekotonda soko yé na ra ya faire sniper ba gaulois na koya ko recadrer yo massivement et carrément hein na soin tout on recadrer na soin tout ta yaya ngana pena yaya na te ko yaya moko boye na pena tam sous double sexe il va venir biso boketu na pena yaya pena sexe moko double sexe c'est pas double sexe ba belé au moins yam so ta manzala ti pantalon mais yaya te moi si akaza na deux choses au moins yaya moko bazana pena be allo ba ne pe place bato bazame au moins pena yaya wana ayoka pas si côté moko boye ayoka pas si ta musuko le ka pas au mama va bota yo kiango mais biso tellement que toi ba yaya to bi que stade ba kitama matin mais c'est bouchon ekotonda ekotonda na ngonde kona nga côté wana bola na bino pongi pour te préparer ma casse moni faire sombi déjà bâche bon moni faire déjà mamba ba kolata ba musicien makambuya ba polo de ba fanatique mambuya ba ya ba transport ba musicien makambu c'était dans le matité te ba pano kasi to kende to bandi campagne vene biso Christian ngala lo ba ki campagne to bandi campagne officielle ya faire rigola bon moi ce que ba pano ti to kende ti ba le 20 avril ba le 30 avril bon moi ce que ba pano et bandi bon moi ce que ba descente ya ba quartier ndé to tourner na boy et comme ce que Kevin to landana na mokali to bima ba mokali to ke to sensibiliser ba tout mais to profiter la caméra na yo et te kami na mokili mobimba yango ce que to za après to za calme to adu ya ko relever défi oyo batikela ki biso donc ya sir to longolango voilà Liverpool na comme appelle bisiko mabezali son avis mabé parce que déjà étant responsable étant peu moto et to ni rappeler ko sangisa batu na mona ki mabezala ki mais l'autre me consolement moké et là on y est même embri entre Yona Alexis Mochi parce que dans la sortie médiatique dans le bi net moi na mona Yona bien écouté les états mouvement zo ba kaye bioté mais yo traité dam su ba comme mo boye ko kena ba nemo est-ce que boye ba no bino balé de près petit nanga d'abord Wese Alexis Wese na bien Alexis Wese petit nanga na bien na Kitambo po biso ko na centre ville na bien na Kitambo ba locataire ya ba vena nga mombo vena nga na poto na otanga kombote pour la publicité na Kitambo le pan wana ba no futela ba teki yango nde côté ba kenda pe na ebité nene ekuta ne sko na TV akomi ko boya ba leader na biso ya Congo na o ba kufa na o ba vivant mwana wana Wese te mwana aza Wese Wese azabena Wese o ba Wese ki sensukuna o misaba tofina ba tofina ça veut dire c'est ba to ki sensu ba mériter respect mais on a lobby ate na manquer bon respect na zone ka na place ya ça poye ayaka na ba propos teni moko boye ya mabe ya salité à travers musique ya Congo à travers peuple oyo bayoka la musique ya Congo que to boya faire to boya innocent to boya fali to boya pe fali ye ta ko sa fali so biso to boya fali ne ba boya ka innocent ne ba boya ka fabrication ne ba boya faire so biso pe to boya ko fali so ye mutu ena makambo wana ka fingi héritier a fingi Kofi a fingi Wera a fingi Jibe a ignorer Fabregas omona est-ce que nga sala makambo wana nga sala ka mambuka ka o ya faire soko yende o recadrer faire na recadrer yo nga le na TV te na ba légende a Kofi boye bal di match boye nga na sala ngote mais Alexis Wese sala ngo. Est-ce que c'est un journaliste? Un journaliste à bon côté, il n'y a pas de journaliste, il y a ça là, on te prend. Il y a la TV, un journaliste, il y a VJB. Il y a Kofi. Il y a ça là, on te. Si vous prenez il y a ça là, on peut journaliste le roi. Azamouté mama bé. Quand c'est un mois site. Tangandé na ça. Talangandé na ça. Libumo zate. Masoko ezate na plat ni mobana zala plat yaza masoko minene makolo X libumu munene te forme physique te nzamba ko sala mutu bongo te nzamba sala mubopo na sala bongo te ezake ce sont des PD ko sekate Kevin c'est un PD
un esprit à banami qui on a bien petit nanga mambuta lobi wana eza onga na yaki kolobati ngana ye po te ya côté Fali Michel un grand Michel aura fallu côté imbécile côté bandenge oui na traité imbécile pour tinda batu ba finga kofi ba finga ga wera na kombo ya Fali prévaner siko songa na bandi mutu afali auto finga fere munoko munene yo tala jango te ezanga trop c'est trop yawone bisima yawone bisima goloke atato zana feti nga somme te beta papa nanga tonde ko nanga nga na ko beta ye sikonde to aboy nga na ko bete kaka ba bandaki ezanga te nga te na ko répondre bango na manière moko yanga nga na ko répondre bango ke tala yo bagi bo tala suka nango yango boy tango ba fingi fere munoko munene eza mutu ya héritier mais mutu fali o fali mbili nzembo ligonanga est-ce que bino no fonda no comprendre te tangu ba tu ko finga VJB pa mwana na Canada ya peda makole tenga mali susu libo munene masoko minene eza mutu ya kofi mutu ya fa ya fali tangu mama na zelongi lokola mutaka la bana mibali mama na Canada Janine te respect à la femme te respect à la femme te yeta va fini maman affaire même maman affaire pas sa femme makambu ya maître Gims na Fali bokoti si maman na affaire na kati maman na sala apesi bagolo bolanda maman na te maman afinga ka famille affaire makasi kubanda maman na affaire tina bana affaire maman wana zelongi mabelo lokola mutaka la bana mibali maman na Janine na yebite ngam na bandaki ngana ende ko répondre bino mambutu bo salaka ya mabe yelo wana zo bima motoka jona bi yena obeta ye combien bitumba tena obete pona la ba vetu ya ba vetu amanke batutu yona bi tanga mutafana na TV on manquer Kofi Olomide avec minimum de respect toi on pour la Kofi a soit Fali pas moins de 3 caleçons. Je te jure au nom de Dieu, on a constaté. Il y a aussi Fali Natala, la Tanzanie, n'a pas caleçon propre. Oh, combien on l'a pas Kofi? Tout cela bien. Maman, on a le bagui. Est-ce que la Kosi a tellement fallu à la conseil à la caleçon bien dans le quartier latin? Est-ce qu'on est en musique? Les musique. Bon, répondre, bon, le bien. Prenez le bon de musique. Il fallait un musicien. Bon, on est en vie privée. Bino Bena Bokam, ça va vie privée, on est sur vie privée na nenga musique na bango ba pesa biso to koloba makambo même les États-Unis les kabo ba bela batu ya Chris Brown na batu ya Jay-Z so ba na guerre ba solo la makambo na solo no mena anglais sigo eza ndule nde yango yo to ba ya meka wenge to ba wenge ngana mona na koli na clan wenge donc si on est touché, bah point, tant que bah la TV, bah dîner Papa Wemba. Papa Wemba est Peter Gabriel, Papa Wemba. Les sommets, mais tu fais un monsieur Papa Wemba Koufa na Abidjan. Un bon 5 heures, tu as mon cambou les bêtes, ça c'est certain dimanche. Bah chomba bah te commis, n'était pas dans la vie à Koufi, en plein concert, na mboka bapaya. Auto satana na ote via matin avion qui toka zonga. Et bon est-ce qu'il fallait en Koufate? Pourquoi bolinga bolonga na musicien toi mon kilibo tchara ya Congo bo tcha Fali. Donc pour na bino so bili comme Fali boye bo changer discours. Au moins que na journaliste Ayambi Alexis Wesse donc à perdre qui journaliste. On va appeler te wana ndeko na nga. Te na bi ndeko na yo mais à perdre des notions respectées. À perdre des notions. Oh yo sana ngo yo yambinga. Wana so la mamnanga. Pour anite yo ocha limite. Mais yo ocha limite au baksa un mot démo. Tant on répondre na on répondre pour binombo banda bagolwa. Bomba banda ko finga biso. Ngane na tali ke mambo ko leka bongo telefona talisa bango susu qui est bango. OK. Fali aza eloko te ndeko nanga. Kanenge ya bi faire aza eloko te na bi fali aza eloko te na matière nanga. Na poa nanga nde na mi moni la siko. Ne na défendre musique à Congo siko bona ba kufa. Na bato ba vivant boy. Fali aza eloko te na ba fanatique na yenga Liverpool. Pourquoi on défendre papa Taboulé, on défendre papa Wemba. Jusqu'à la peine on s'arrête.
pour ne pas passer na mboka mais moi na wana Alexis Wecha au sala ngote aya kumisara fali aboya batutu non c'est la vérité non constater ba balanda ka weshi balanda nga bayebi omone mission weshi to omone mission ya wese wana te omone mission na ngate ba commentaire qui a bien eza chenga mais to qu'est-ce rapidement parce que na ngena na te mara muke et comment gini ngeni tu fais une émission on va oublier maman na fali kutu cimetière na ya bien te mais est-ce que ça m'a rambo ça va traîner musique ça va traîner musique eza musique te boto mo balobage musicien faire abimana maman na faire eza ba traîner musique ende konanga ya mabeza ke bango bakoma basi faire atikala mobali ba créer faire ya quartier latin et pas faire la biso Kofi Olomide et ça là que na ko créer faire à quartier latin il y a comment faire à quartier latin mais na elle a basi oui bien mutu na bangoti faire atikala ka faire oya wenge na elle mobali abota bana na a garder bande tout cela bien. Est-ce que le fait qu'il y a Roloba, comme ça, Alexis Wecha lobby que le lot faire la première décoller carrière n'est aucun été, il faut que ça fasse libre limbi, il fallait appuyer, bah que n'a automne la moulina. Est-ce que vous avez les sous? Non, Aza Bourrique, Aza Imati, Alexis Wecha. Qu'est-ce que place à combien? Est-ce que faire oh ya banda makambu liboso fali faire azana bakale so bien liboso fali dans le bango tous les bato banda ngingi ba bien ngo ya solo tango mona na fali na talala ta faire ok da amata da avion na wenge ya beta musique dendo na kwanga faire beta da musique au peka ya pe lupangu ya tinda bande ko na poto tout ça différent aza mona muke est-ce que faire a osenga fali ne fa senga faire pardon na makambo ya sala pour les cafés akoma mwasi pour les cafés akoma mwasi pour créer faire ya quartier latin na ko saté ba tutu ba yebi ke fali akoma mwasi eza na musique ba fini faire to ba fini ba mission tout totaka na kanda ba fini ba mission ba kufa dimna na musique ya Congo ekufa bona fali bo fala salini na mboka bo fali atongi nini o lwambo kuta tika inde toi ti lelo eza inde toi ya papa lwambo to sola bien ndeko na ngai to za la clair na ba propos tenus ya biso musique on peut les okendele Alexis Wecha expliquer clairement que faire à senga taik featuring akosi taik aboya akosi on parle bon émission akosi faire à lobango bongo te resté alanda mes formations musique faire à lobango na senga taiki featuring taika boya faire atala calendrier na ye taika tali calendrier na ye na dynastie volume 1 place c'est comment qu'il faut bima et senga sur ba featuring te et balana guité faire expliquer en clair ba tout balande émission na internet faire le bater na senga taiki au moins sur après na suka chenini oh taiki moi sengi fali kasiti oh senga fali ndeni fali muta senga ba featuring pas ba petit wana oyebi bien est-ce que taiki ko senga fali featuring est-ce que taiki bi fali taiki bi fali te ba sala fali ah papa na ngai ko sala loge na ko ba fali za tam so influence ba influencer fali ba influencer taiki na vidéo et pas fali vige bana na ba taiki ba sans esprit oui si baba na mikiti bana na baba na mikiti ba taiki bo taiki ya mukolo nanga taiki ya mona muke ba après c'est taiki on a c'est un PD lisusu bo taiki ya mobile oh papa taiki c'est un PD lisusu est-ce que bo taiki ya mobile taiki pe c'est un PD lisusu sikoto sani faire amoni ke ta mususu ay ngamba faire ba ninga ba ki PD na bango faire atalité tete ngamba mona linga te ngai na bota bana ba ba balusao faire asenga taiki élément taiki aboyi te fali muta senga bana na ba élément ba nino bana na ba daju ba taiki ba niska fali muta senga bango ba featuring ferité mais yo bona répéter le par rapport à attachement ba monsieur bien attaché na fali ba featuring bien par exemple guest ba niska azuba chili soit ça na ngoni ozu niska ozu chilo ça na ngoni guest tout cela ma sur la ferrigo
omoni vidéo ya Gess basi na TikTok. Gess c'est moi si. Tala vidéo muto akita la car. Tala muto akita la car. Tala muto akita la car. Batu tali vidéo boza. Tala Gess akita la car neti muto obela. Papa. Oh moi si to nga fa na car beno kita maman bubu mobali buna kiti. Na bongse la mbana ngato. Akiti bizarre. Omona ke mutu monde ba no beta yo ndeba utolala na mutu. Mutu nga fini avec des schools à 40 ans bah ça va featuring na ba PD sauf Chili guerrier moi mobile ko biso ndeko na Chili nde yaya o mona featuring Chili ba sala na Gess ya mibali tala featuring o ba sala o Gess o sala ba to na misusu o mona ke featuring na basi na basi ba yembi o mona ngote ba to bana fali ba so ke lokote innocent ki Gess ko bana lelo timu ko mokili ekufa ata yembi na Michael Jackson innocent ki Gess ko banda lelo aleki be fali ko banda ta innocent bi ato beta salmo na 2014 na si Holanda kyango o bon na boya beti lelo na Amsterdam 2014 atyango ka plein de mindele ba yemba nzembo innocent na lingala o bon na boya beti lelo ba Nigeria ba komi bon na boy oleki Davido oleki Wizkid mais innocent betango kala c'est que innocent leki fali bon fali muto akenda ba musique innocent ça fali muto akuta innocent na ba musique to so la bien un frère nanga biso to na bato baza du ba makasi ke mona mutu moko boye azana sima ya fali azane faible donc ba Gess wana ba Robinho ba faible sore bato bana sima faire neti Fabregas a fort abisa ba bina filet ba iboto Mama Terazi bazaka ba musicien sima ya mutu to bazaba ba musicien bazaka ba collaborer sineti binate bato ba collaborer na faire na bato ba collaborer na fali bato ba collaborer na faire ba peno sentir état d'esprit na bango za frais pe adu neti Fabregas o tiena rani nisiko alikolo ndeko nanga alikolo alikolo papa bengi likolo mutu Alexis Wechalobi que non et carrière nese kufa kutundeza na fa que senga famille Jonathan Likompa bolimbi si pas Bama Likompa yezolo mambo yo ba que c'est aza imati pour yo le mambo bo ndeni est-ce que ngai na beta masolo ya fali ngai na toucher Fabregas ndeni eza mambo ya fali et faire yo sauter maman Fabregas aza problématique o tia Fabregas ne Fabregas alo ba ba vérité alors ça be promotion disque na ye pour fouta ba bien na ye moko OK auta poto na ba na bien na ya fanda na ndaku na ye donc fallait rolo ba na Fabregas ate loko moko te ba ko sape o Fabregas asenga fali pardon te émission ça ba zongi sakango Fabregas ba tourner question pas PD on a musu journaliste fali wana ce sont des PD ba tourner question qui est-ce que fallait alimbisa ki bato yo pas ko limbiso Fabregas ba bisoki na la problème na limbisanga est-ce que ça mabe lisumu wana famema bato mukile asenga fali pardon afuka ma wapi asenga fali pardon ya fali limbisanga tele musique nga mais toute fois dans méga spécificité mon kipe wana et là par rapport à arrogance ça bané ko répondre à toujours wana zaki dans moi douceur et puis à quel moi simplicité on est déjà Fabregas a répondu Fabregas a répondu fali mabete bato fali ne babundisaka innocent ne babundisaka Fabregas ne babundisaka héritier ne babundisaka faire Kofi Jibe Wera potika la fali ne babandaka bundisa Fabregas bongo Fabregas kutazaka étonné akamo abi fali abi ke bato basala mabe alimbisi bango sokinga yi acha sokinga na sala epe mabe naza na temps oyo na préparer album nanga sika na komi mupe asa nini alimbisanga ezana tiyo so zo limbisa bato peut-être oyoka neti kinga na sala mabe ba miselo soka basala fali mabe no fala sala bato mabe te lebisanga donc ba musicien tout na Robinho wana ba otakete chez bato fali pour anini no sapesa ke cop to sola bien ndeko na sikola tu bochango te parenthèse sikoyo kaka ba otake mwana fali pour le beka vérité papa nanga sela ngelo côté wana lisu biso bato faire mais bon bosani ke ba balekisa Davina Gola la fille à papa auto sané publicité ya Martiro na émission ya mwana na PD Mike Lokamba ce sont des PD Davina Gola le baba mabe ya papa na ye
mais biso batu ya faire toza ba mature to sala ngote ke moi na fali alobi ba vérité a fali to lekisi ye na ba caméra na biso pas finga fali non to leki ba on esprit donc on bi ke mabena bango po ba koma basi biso to mibali to koyoka na raté compréhension moi c'est mobile ezalaka boye olobi likambo eza clair bango bayina ona ndenge ya kibo mwasi mwana aso na mwasi na ote obi se likambo neti mama lo li papa ete anga meme on compréhension bango ba basi biso za bayaya donc ndenge to sa boye fabrication ya lobaki asal apa mbakale son apa mbakale kasi o ndiko nanga Fabregas allez fali na propre Faline Fabregas allez fali na soin je te jure au nom de Dieu Fabregas allez fali na propre nous on a fali pour na pembe on Diogo yo moté fali kuna concert ya showbiz alati bilamba basi alati tablier on va le la cuisine mutu abongo pena botia na Fabregas to na faire alati lamba ba ta cuisine depuis to côté 2023 tito okende fallait la tara bilamba basi ya basi asa mambuka ya basi non ça tout le baté sur le bic o finga fali ezara na musique on va le baguer faire boy fali boy parce que Fabregas na za bongo Fabregas o abisu Fabregas achara liboro boy alemi yo fali mutu aliara miyo pona allez kabaninga makambo ka fala sala yango boya ko sala baninga dike biso to informer to yebi to zong sala ka fali yo mona pas wala mieux oh bon yes ya mona pas Fabregas wala mieux ya kana Fabregas point d'interrogation mais alo biango ke Fabregas ko tsaka liboko boya ale mieux na ye abosani ke fali muta ko tsaka liboko boya ale mieux papa ya yebi fali tende konanga ko seka te ke via yebi fali te ngana yebi fali franchement non vous êtes sur la vérité ngana les combattants de la République les snipers ya ba Gaulois ndeto aboye ngana côté la fali ko le kabatu tout ba lobi la fali nani mo yebi kinga ba tia vidéo na 2020 fali obeta Bercy on Alexis Wessa zalaki te azalaki soki na loba soki wapi 2020 ba tia vidéo na nga pour ko nuire fali na Bercy na ye ngai na côté la fali nazala les seuls jeunes abike tezanga Liverpool eza mi popo baki o Micha fali abi mana ba se batu na poto botala mambo ya ko sala poto ngai na TV na bezanga na sala yango na Congo chez biso makambu nanga en même temps botila be fali abeta concert na ya ko sala ngote be fali afanda na TV lobelanga na senga fali 10 fois te 5 fois te take congolais na eda fali ko le gaye ya ko ede fali lo kolanga ki omona bomisi mama na ye ba sa ba sal je ba mbongo salité ba peso sali savoir to pesi mama kufi wana charge ya famille yo moko pede yo moko bomi mama na yo de bona ba sal je naturel liweza non so la no vérité ko liwa naturel mais mutu muso ko sala ke po wa tala na TV fa bo mama na yo bité bon bana ba chi wana o fo il faut comme moi si bon bana ba chi wana biso da ba chi wana te so da ba chi wana te ndeko nanga aya ko répondre na loyengeti pona lobi na luke makasi na bandale yepa lukanga alukanga na lingwala na fana no kabina ke Alexis zo luka yo Wessa zo luko na lingwala menga na ke bandale na kota na obima ok bandale na kota na obima mais yesiko atambo atala kasavu ba pamba to na kitambo to na lingwala to na barumbuke na luka Liverpool to beta ani makofi ponga na bina luka na beta ani makofi a se préparer ponga na se préparer na bibo na beta ani makofi na se préparer ya wana tiki mono ke o kimono na mama yoka mama ndeko na ngai na ko mama ko miselo ko buta fali ba mama wala ba mama te mais Alexis Wessa wa mama ngai na papa Alexis Wessa mama na papa pe na ko mise moi sinanga vika za mama na ko mi dai monte na ko mise moi sinanga ngana lobby ya so lobby ba ba bela ke Liverpool mobali a solo la mama bela Alexis Wessa momi a loba na kibo moi si tout omote ya sauter comme mama fabrication moi si na fandi kaka ya gola na nga point barre
Mais est-ce que ça vous honore tant aux autres kaka les sélections tu as bien clairement le bi bango bazara poli so il va se comporter le rôle ben poli parce que c'est une dernière question donc on a rapidement so il va se comporter le rôle ben poli bon peut ça faire comme il y a bourrique bon ben idiot bon ben abruti bon peut c'est comme il sonne il est très bon c'est là alors baba un maman alors baba belo yebi ba les clips d'or eza mabete na bisoge fali bourrique nga pe na benga fali bourrique il était abruti pe na benga ye na suka na chaka imbécile na suka na chaka c'était imbécile pour makambo akenda mise akoza na raya imbécile makambo ya kenda fallait si c'est classe fallait suka na troisième des humanités si c'est classe fallait suka na troisième des humanités qui a habité bon fallait n'atteindre au les faire à ça l'université wapi na Congo à cette classe d'école ni alors bah école fallait si c'est la classe pour bien faire illettré c'est que fallait pas ça illettré na makambo ça là ba doit bien fallait c'est un illettré kasi oui bit mambo zaki au sala mama bena mokili trop o eza ku tete o que to contredire yango jamais yango misa fallait illettré pe batune le roi ba wechi baza ba imati baza ba illettré ama soko mineneti ama kolo xit libu muneneti ngana bongo te na auto telema na telema isusu omona yaya na pena apt na ya otenga matebo po ba x na pena ya ngana ka bo so omona telema obele na bo so na ngoli mono mo libu mu plat pompage ça na beta ntaka ngai abdo na sala abdo na mata gradé na beta accord na boxaka non beta ye mo te na beta bato fali ebele po balango apamba pamba na beta bato fali ebele cousin je te jure au nom de Dieu na beta ye mo te Alex poto na beta bato monsieur ebele na osala ngo na lango raté penalo ba na osala ngo na kuta na bango ezalaka ya beta take combattant omoni ba combattant beta bato na poto ndena ko mo beta bango ki yo ba ki mabe bon ponga so beti ko fina donc senti na bouger na tala na ka mabe na mutu mabe o Liverpool le combattant na mabe na pena makasi na bunda pena na bunda pena otira bitumba te so Alex abetinga donc que so travail na so non invité donc soit betinga seke na ozonga la suba travail na parler du peuple le stade des martyrs 20 men na kimba mbangu na na kima ngala na souffle les gens na souffle pour abeta accord na kima mbangu donc soit osé c'est que na bete pour na bete ka pour na moi si nanga moi si wana moi si nzele na ngote ko répondre nga moi si nanga na olo bango bien toro tama mbalo ba o faire aya fuka masenga fali pardon papa faire gola muto bazwa fali akoma faire lelo fali atengama koma mwasi yelo bagyo faire asenga fali pardon faire HKI oza bena abouti yemo abouti po mambolo bana batu tala mission na ba commentaire na ngana ba commentaire na ye omona ka ke yanga ba sepeli na ngo po ba finga ka batu tu ngana bandite po bango ba bandaki mamba Gims na fali bo che fait répondre binu bo bandaki yango est-ce que fallait dans là jamais fallait en aller télé le beau fabriquer té auto sabadon le beau fabriquer c'est 10 000 $. Le beau fabriquer azolo ba tu appelles 10 000 $. Fallait appeler $800 na bandal 800 hôpital on la Sebeko ils ont 25 maladies 50 maladies 10 000 $, to 5 000 to 5 000 pour appeler ça $800 tout là to la mou komi 5 000 $. Tu pousses dans le bégomi 10 000. Tu l'as après 3 jours 100 000 $. Le Kouta, le Vounou. Au Bakongo, le Vounou. Ils ont le Vounou. Ok. Donc on a besoin de Charles l'État, le bango. Faire ça là-bas dedans. Abo ya ba filmer. Pour ça na sensité. Un mouton bon que ça là-dedans, tu vas à ébélé. L'hôpital moi mouki. Ok, voilà, Liverpool te commune sur. S'il faut lancer un message clé, Nabagoula, parce que vous avez un événement, mais le stade de Marty, au Robanabon, il y a plutôt capable de passer. Non, le trop, mais Fabregas Salia,
alias Jonathan Likompa. Au moins, propos tenir, Fabregas alias Jonathan Likompa. Mais, il fallait pas 3 mamans. Maman, bango teka mbisa. Les avis privés, les vérité. Azan est logo, il fallait aller logo, observer, voilà, Bakambo. Na tanga ye. Là, combattant, na tanga pena fallait. La sortie temps. Yo mon nom, le maman fallait. Si nous avons le babona, revendiquer ce que maman m'a commis balé. Il y a un habité. Il y a un habité. Bouton va fingara. Tant va fingara. Famille à faire. Il y a habité à côté Guy Abeli à Pamba. Bon, bon, ben. Faire un bon malé guinéen. Faire le caca et Kirina Bango. Oyebi. Dans la bigue, babotama 3 mamans. Mais famille est boya et pour anine. Mbongo salité. Famille est boya et. Famille a falité. Boya falité. Eh, au lobby grand, c'est bon, babotama 3 mamans. À se retrouver là, ndeko moko. Pour anine. Misala ya mabe. Yo le bateau. Oh Fabregas, allez Jonathan Likompa. Té. Ya. Té. Jonathan Likompa. Mona Batou. Respect. Na Fabregas. Abimisa Likompa pe kundaye. Ayembela kena banzembo. Asalani Mona Batou. Pourquoi bino bolinga Fabregas azalate? Eza moté à mabe, mais est-ce que faire to fana to le bagé, mais soit azalate. To satolingo sala ngote pour faire alingi atambola na ba petit na ye. Na ba ndeko na ye. Yo mona na ba faire batake Fabregas. To za na problème. Na héritier mais faire na héritier baza bateau ba pelisa wenge. Oyebi bien que faire gola aza moto na wenge o lelo so to kangimi so tali bo se faire. Y compris héritier dans ma kambuna biso ya wenge to bongisa entre ba frère ou ba sœur bon ba kokota ngote ba so ba na limite ya mamba bato fallait à l'arté pour maman fallait à 3e mateka misama na libongo ma chibo to filmer na ko per loba mambo bino boluka ko loba siko muto ba kufela bato belezana Fabregas a kufela la famille nete mais fallait kufela bana kasina to loba nyem talia bango maman to loba nini yo ayebi loko témoin na wese maman luka za yete ngana sniper ba golona bima na beti massa c'est jui en plus sniper congolais des pères et des mères ni konanga Kevin Tala. Mambo ba luka o ba ndengo stade Mesira Bouchon. Stade kaka rendez-vous le 24 juin na stade de Martyrs. Nga sowe ko beta papa na ngai to na fête na beta yo. Na bunda sowe ko bundisa bandengo na nga popo to na fête. Kaza te na otika yo. Na famille de to beto na ta pasteur ko tabota bana na boti mona mobe mama na fumeur de chanvre. Boti mona musu ya mwasi ndumba. Mais pasteur wa bengane na ndako te ba bana ya papa pasteur. Oui bien bien. La famille de to bo ezape mutu musu ba ko beta ndeko na yo mais mutu musu epekisa te tika moni azaka ndeko ba sola te. Ngasko na bongo ngasko ko beta ndeko na nga na ko ya ko beta yo. So na kokio te na ko sa ba entraînement na nga ti na revendiquer na beta yo. So makambo na lo bato ngatato ana feti. Soki bo meko déborder nga pe na déborder. Oh le bani pour na faire. Ngande na bo Liverpool. Moi na Alexis Wessa leki na TV mamba faire. Ngabe na lo mamba fali na côte. Eh atika ne kutu. Atika. So me lo mambu. Oh ya faire bo ndenga lo bien ngabe na biso ke so lo mamba faire lisusu. Ngabe na ko yesu na ndenga mabe kaka. Yebango. Yeba ke ngana luka yo. Yo luka ngai te. Me ngana tambo lobi na ina bandal mo. Peso na sese mission la ke su bandal. Pena la bandal ka côté na bango. Na la bandal ka na baka ya côté bikote bandeko na basa kande za makasi na kanda makasi na kanda makasi mamoni makambo na kanda ngaso efinga pa atatu ana feti yani kekabu atatu ana feti po to ana feti so ko bundisa yani to swana na beta yo to ana feti yani ga ndeko na nga ke to ana feti mobo yo ye yani kekabu omona ngai na côté la yani to taper yo donc nde to abo vraiment na kanda stade na Mesira Bouchon stade na za na Mesira Bouchon tous les sortes à Bouchon to beta ngokao to za l'aise to adu boza la pena et belé le 24 juin. Donc à la minute de banda, mais intercommunal pour campagne de bandi, tous en a pena na affaire. On a un sniper ya bagolo, est-ce comme compte ya bagolo ya affaire. Donc on a calculé maman yemo les pattes. Maman on a ça les mambo ya affaire. Pour la famille nanga.
omoni bato te yani ke kabwe ba eloko te kira ba PD DJ Abdul PD na obeta ya apeli bumu X makolo X e kira ba PD mutu oloba kuna zate ne oloba ne yorobo PD libumu nene akobunda te souffle mutu libumu nene akobunda te lokuna ba chef vidéo mo na TikTok boy père mo libumu nene alinga beta likofi ya mo be kala wa biso boy à côté maman na bon c'est l'autre la vidéo ta père qui paiement à télé na côté na bureau mais na ba ville to na sala ngo bango yo bango natali bu munene makolo X muto bongo ngala sauvage donc na habité donc na ko so donc moni ba kanda na ngo na ko so muto ma fali na longoli ata mabindi bambote na ko lia muto tala na ko placer muto na makambo ngaso ko na ko tala na za mabe ngaso kanga na maboko na ko beta coup de tête soko bliko na boko seno misa mutu na sauvage yo na bunda na mitu na tano na pe mutu munene so zo mutu na nga na ba lok so sege o panza na kaka bambote a été ba golo to na stade de Marti pona na kanda bakambo na kanda makasi ba fingi ba tu trop Alexa fingi ba tu tout na mboka wese wana tous les leaders a traité bango ka fallait les bango ngasiko imposition encore tant combattant PAIDPS combattant ta pas pamba PAI ya IDPS donc tout ça na boka na ba tu belete Djoko Vialé la beau vend toujours les maestros petit nanga merveille toujours assistance à Liverpool maître les sous na katia beau vent ya ba leke belé petit nanga nani petit nanga Eli le petit frère de merveille petit nanga Messi petit nanga Roger na guichet petit nanga Joseph na boutique na biso elle et moi donc tout ça bena mobilisé pour le 24 juin campagne bandi campagne de jeux de salama bosomba billet à 3000 bosomba à $5 aux en streaming bosomba à $100 aux en VIP il y a stade des martyrs tout ça on a Kevin merci kande za mamuso silité mais 3 TV zangonga photo sola on kande za makasi ya na kanda makasi masana mais monsieur Abdou. Voilà, c'était là Liverpool Jenga. OK. Liverpool Jenga c'est peli ponga na plat Alexis makolete ngama bumunene yorobo X2 et aujourd'hui déjà plus X2 Boutalikas X2 au monde baza elo côté na ko beta na betaka pena na bana mamboke na beta mutu mo fali na bana okala mais na beta tout cette fois-ci na beta avant Martin na beta Liverpool Jenga. Voilà, c'était là Liverpool Jenga. Comme on l'a toujours dit, les propos tenus langage qui sont notaires. Je crois, il a bien dit, il a parlé. Vous avez des propos tenus kagaye, et engagé kagaye. Et tout le bar toujours. Et je le répète une fois de plus, les propos tenus langage qui sont notaires. Je crois que comme il a souka émission, je dis un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui nous ont suivis bien à la fin et bandé petit souka. Merci Nabil, merci comme ça. Il y a eu Takami derrière la caméra et bon retour à Kinshasa. Et merci au boss Gérard Simoni, merci à Madame Karine Kololomboni, merci à mon vieux Pichungi Touka 1+1 à Paris, merci comme ça à mon vieux Gino Wembi, Jimani patron, à Nengia Mukete, merci à Djongo Naïmen Bojo Ambaté avantageuse, Bénédicte Mwendele, mon apôtre Sika, et puis également la Bandeko Nyos Balingarabiso, la fondation Boss Lady, Aziza Riziki Mama ni Mama, la fondation Boss Lady, Aziza Riziki Mama ni Mama, Bambo Tebele Nawe, et puis comme ça, je dis un grand merci Topé pour la solution Italie, expédition à conteneur, à colis, Babiloko et Outara Chine, pour ma Kinshasa, agence c'est Moko, ADBM service, et pas papa Nabiso Adolphe, Babi solution, on a inquiété des ailes sous-té, donc pour la Kinshasa, on a produit que les Nangam de Chine, pour la Chine, on a bloqué raison à la Kinshasa, et comme il y a facilité, mis tout réseau, il y a voiture réserve, congélateur, Babiloko et minene, conteneur réseau Salama, l'agence ADBM service, trading, donc service c'est belé qu'on a service pour sa expédition aérienne, fret et zali, expédition maritime et salama, belé au salama penakuna, et puis sérieux zali, rapidité, fiabilité et puis confiance aux zali pena ici parce que l'euro on a eu comment il y a qui fait commis la tranquillité, la sécurité nyonso. Vraiment, nous vous disons un grand merci et tout le monde est avec un nouveau numéro et là, portez-vous bien, bye bye.
ngai eloko oyo ya sika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yo ndeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya sérieux yango yo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container e ya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo la kin ko kama nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka sérieux bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui